Bobete langa le sola mandaté. Ozo komelanga Facha zo linga continue mandat où le problème. Facha zo linga changer constitution où le problème. Tonto kena référendum où est le problème. Toloba oui ou non? Oui. Pour battre mususu, non pour battre mususu. Nous sommes en démocratie. Roboya a sali mon kilnae peut coopérer 1000 fois ça dans nécessite même place et talinga wapi. Facilitation ya communication ezali po kuna mindele esengi kutu interpréter aniati indus en anglais yemoko ya kosakana te feza radio te usishi akobalancer biso yango. Donc soki courir ke na Brazzaville ato chaki singa ya salité singa ya malamu te courir ke imwa kusi kumwe sami ndako na bino il faut bien melera adudanga non ozolinga ko diaboliser Congo ya Nikonza oba longola eba cha nani bacha mutu loko ma DG est-ce que c'est ingénieur aza compétent azo ajouter ni na mboka azo bakisela fachi nini na manda na ye botika makambo wana ingénieur Nikonza onzao aza pe politicien te aza technicien. Kinshasa Brazzaville mokili mobima bozo la humble serviteur Nabino Pegin ça le terminateur de la presse na main libre émission Nabino oyo to salela bino pona ko belela na mongongo makasi s'il faut ya ko belela ko informer pe ko divertir pe pourquoi pas ko beta masolo o ezali digne de ces noms na télévision pe na ba plateforme na biso nyonso oyo boza kotala biso. Lelo Nazan Essengo représenté émission avec impact na idéologie. Je vous informe encore que derrière la caméra, Tozali na Whisky Wushia et à la caméra et à la réalisation et au montage, Azali ko combiner nyonso à la fois, Azali ko lakisa professionnalisme ya kizengi intelligent. Un kizengi intelligent au service de la nation. Mais dans multiples services, il faut qu'honorer étant vivant Whisky Wushia et ba différence yena. Papa a 3 enfants et puis na 4 coco il y a déjà avec impact na idéologie. Torobana na sujet à Liboso, il y a ministre national, il y a finance, il y a RDC, le Pakebo, son excellence Doudou Famba, le Koundé Libotaï, après avoir yakouta Kisangani, Mbalamoko, Washington kuna aniataki ba indusa kuneza world. Tu as plaisir n'enseigner que chef de l'état ministre ou achela biso ya finance facilitation ya communication ezali po kuna mindele esengi kutu interpréter aniati indusa en anglais yemoko ya kosakana te feza radio te usishi akobalancer biso yango a sololi lobbying betami mission P et betami officiellement kaka ndenge akendaki da na présence de l'autorité na ndenge musala esili azongi rapidement mbala moko continuer musala avant de continuer Whisky Wushia moi l'utona du oyo ka anglais te ozora indusa une explication en français c'est une explication en moninga so bien anglais pour traduire mais bref ezali toujours l'intérêt ya nation intérêt ya mboka plaisir nanga ezali kaka ke asengi papier te asengi discours te aniate indusa yemoko TV za radio te Whisky Wushia e ba o différence yena toleka. This was an incredible opportunity that we got this morning. Once again, thank you so much for this platform because we want now to change the narrative, and we've heard some issues from the panelists. What we can say is that progress has been made and the country is moving forward. There is no chance, no single one, to step back. And the future is brighter than this one that we see. From 2019, as I said on the opening remarks, His Excellency President Felix Tshisekedi has committed to change, to bring policies that can change the life of the people,
We've got actually what we're calling the free education policy that help us to bring at school more than 5 million of young people that were left out the system because of the poverty of the families. Now those young people are studying free. Actually, we've got another policies that is calling free healthcare for pregnant women and infant that is going underway actually in the DRC. We've been fighting against corruption and money laundering. Policies have been set up. And what we want is to change the narrative. I've heard one of the panelists said that in the DRC, 99% of the people are out of electricity. And I'm on this room, baby is already left. This is the reason why we want to have more platform like this to tell people the truth. And people have got perception of the DRC of risk. There is no such risk that people are thinking. Mon Excellence Doudou Famba azongi na Kinshasa mbala moko akenai ko organiser lisusu masolo ya batu ya fake. Lisolo ni nebetama kiwana. Bande ko bayaki na mission ya négociation pour la programme ya sika. Boyoka na interview et puis masolo mosusu ezali ya lutte contre ba changement climatique à RDC. Masolo ya lutte contre ba changement climatique na RDC Congo. Réunion elegaki malamu yemoko ministre ya finance Doudou Famba a organisé ki yango elegaki bien bolanda propos recueillis to interview yande komoko a expliqué na français mais on a résumé les bino déjà na hindousa yangona boza la peine écoute yakoyoka parce que même si mama te randembe na kimbola to na lutendele to na fin ya chopo alors baka français te pardon mais moi écoute moi oreille ya hindousa ya français ayokaka donc mama mususu ayokaka français mais pour le bapasi abetaka swahili abetaka lingala abetaka chiluba mais ayokaka français mais koloba nde moi pasi yango wana boyoka mwa muke ndenge tolobaka na latin le verbe audir écouter et entendre uski ushi ya TV za radio tebola na hindousa. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de négociation pour un nouveau programme économique et financier classique comme celui qui a été achevé en juillet dernier. Et puis aussi, nous allons négocier un nouveau programme pour soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique en RDC. Donc, nous sommes ici dans le cadre de la négociation de 2 nouveaux programmes. Donc, nous avons rencontré le ministre des Finances, le ministre d'État du Budget, la gouverneure de la Banque centrale et les autres cadres pour lancer un peu cette mission, discuter des grands objectifs de la mission. La mission va durer à peu près 2 semaines et au bout de cela, on vous rendra compte des résultats de la mission. Tokende na dossier, il y a ACGT, Agence Congolaise de Grands Travaux, aux alliés dirigés par Mwana Mboka, ingénieur Nikon Zaounzaou, Oyo Azako Sala Moussala Kitoko, depuis chef de l'État, a PSA confiance. Azali Kosala Moussala au service de la nation, Azako respecter Yarishinaye, Azako respecter Bakonzi, Pe Azako Sala Moussala Nenge Sengeli, Azako Baksa implice. Ngala Koumisa Ramoutelo Baralanga vérité. Yo Ligiba Koumisa Yokarabo Moussala Yologote. Na Koumisa Nengenini. Pe na Koumisa Tena Olobande vérité. Ozolinga ko diaboliser Congo ya Nikonza Oba Longola Eba Chanani. Bacha Moutoula comme DG. Est-ce que c'est ingénieur? Aza compétent? Azo ajouter ni Namboka. Azo Baxela Fachi Nini. Na manda na ye. Botika Marambuana. Ingénieur Nikonza Onzao, Aza pe politicien te. Aza technicien. Bino bolingaka. Naba société nyonso. Naba entreprise nyonso. Bachara bato politique. Non, il faut que le chef de l'État achaba technicien, ya shona ye mutu azane politicien te, ada technicien, bache wana pour le musala na ye a servir chef de l'État. Donc bon comme ça, ba
entreprise nyonso ya ba politicien bon comme ça ba structure nyonso ba politicien il y a aussi des techniciens oyo bazala ba politicien te mais oyo bazala ko sala pe pour l'intérêt de la nation net ba nikonza unzao après avoir ya routana chef de l'état na kisangani bozo mona administration yena grand prêtre ministre d'infrastructure grand prêtre Alexis Gizaro mutaindusa mutaidologie mutu ya solo zina bakitangi na fachi beton kontombolo boza ko mona musala ndenge elekai kitoko na kisangani kozunga rozonga mbala moko Kalemi mubange na cérémonie ya lancement ya ba travaux ya route ya Kalemi boza ko mona administration ndenge DG Nikonza Unzao akiti na avion bayambie kitoko bozo monde aza otambola et puis bakeba sali misala lancement et salami kitoko boko mona ndenge ACGT eko beta nzela wana da misala ezo salama pe misala eko salama avec impact na idéologie donc coup de chapeau na ingénieur Nikonza Unzao oyo déjà na niveau ya Kalemi bomoni ndenge lancement ya ba travaux et salami donc route ya Kalemi eza ko beta ma da sous l'impulsion toujours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, l'infatigable Fachi Beton Mukontombolo, zela jour mukolonza marosala Fachi Mususu ndo retourna Fachi rosala combien de mandats. Bobé telanga le sola mandaté. Ozo komelanga Fachi azolinga continue mandat où les problèmes. Oh Fachi azolinga changer constitution où les problèmes. Oh tonto kena référendum où les problèmes. Oui ou non? Oui. Pour le Batumususu, non pour le Batumususu. Nous sommes en démocratie. Euroboya a sali mon kilnae, peut coopérer 1000 fois ça nécessite même place. Et talinga wapi. Ba changer constitution, to ba changer constitution te intérêt à peuple wapi yango. Constitution o ebo mimbo kasoki bana aneni ni wana alebolinga ezo ngara. Fachi Beton bouliste idéologie tabi le réseau kalenga yango te yango to changeant. Au chef de l'État a révisé constitution. Révision de la constitution. Changer constitution. To bandelango à 0. Article 1. Le bique ya Congo za ya Congo. To repère sa Rwanda te. Bino article 1. Congo za ya Congo mais ndambu bope sa ba Rwanda. Yo to boyi wana. Entre révision de la constitution, on a changé la constitution pour Ponini. Beaucoup de révision de la constitution, on a changé. Tant que on a révision, on a changé. On a changé. On a révisionné la constitution, on a changé l'article. Il y a l'avantage. Avantage, il y a maman qui a nemi wapiango. Avantage de la chômeur wapiango. Avantage de la congolais wapiango. Mais car avantage de la politicien et la politicien. Peuple congolais n'a pas été limité. Mais keba na yo mon toiso distraire yo obimana balabala au c'est la désordre. Pour pas révisionner la constitution to ba changer te. Kiyanda ekokwela yo. Keba na Kiyanda ekokwela yo. L'État aux alawana lisu likola lisu pour na ko battre la population na biloko na bango. Donc sincère félicitations à chef de l'État. Sincère félicitations à l'autorité nyons pour bazo accompagner mon konza mboka. Sincère félicitations na ba bazo comprendre que mboka il faut échanger na makambo ebele. Merci beaucoup aux officiers militaires, la frontière Nyon, merci beaucoup au général Blaise Kilimbali dans la ville province de Kinshasa. Vous allez battre la population de Biloro Nabango. Merci beaucoup à Kondia Saint-Père. Ndengenzela, idéologie à changer Ngela, au Awa, Tokomi na sens unique, Tokomi Boye. Idéologie à Sika avec le VPM Jean-Pierre Bemba idéologie que Moshi Pamba que bana kiyanda pe eroko la binodi.
Ce qui toque côté à culture, tozalaki na mwana mboka Herman Amisi, artiste, comédien, compétent international. Mutaindusa, ye alobi Pegin Sasa, na boyi batu basala ka comédie na lingala te. Naza ko reconnaître bango. Baza ba mbiaka, batuanka, mutuna mutu azana idéologie na ye. Mais ngai Herman Amisi bolimbisa ngai naza idéologie à l'opoto pour na ko vendre mboka na biso na ndenge musu na ninga libanda pour na ko valoriser kaka moko ya mboka ya francophonie RDC mboka banka mboka ya Félix Antoine Sekedi Chilombo mboka ya Mama Denise Nyakero mboka pe ya grand prêtre Joseph Moketawa Badi. Merci beaucoup na confrère nanga Fafa ndenga invité ngai terminateur de la presse azala kona DG ya Sebel, DG, il y a Info 15 RDC, DG, le patron, il y a Congo Exclusivité, nous allons qui on a une bande de connus sur les journalistes et Gibele, na ya Mbika, na ya Impact, tout ça na ya biso no Mbika, mutuna mutu poser question na ndenge na yo. Merci à langa kaki aki wazala ki wana, masalanga bariki gweme, na ko na Top Congo, papi moi pas ina pointe, na bande de connus nyonyo so boni msanga ba on atangi ba kombote. Tout en vous rappelant que le 1er novembre, Bissonionso Tokenina, centre financier, pour encourager, pour Tala, Milulu, Nenge et Rosala événement, il y a un pack, c'est danger avec bah, invité surprise et belé. Herman Amisi et Bao différence yena. Moutoutan wazako pour rester à ce que ça rafachi béton. Moutana ba idéologie et belé. Toke na ngambo ya Congo Brazzaville, mboka ya Papa Ochombe mwana mwebara, mboka ya Général King Obami Itu, numéro 1 ya la police nationale congolaise na ngambo ya Brazzaville kuna oyo depuis azwa bâton de commandement bozomona ki makambo belé changé na Brazzaville. Sincère félicitations à yo mon général King Obami Itu oyo boza komona na photo. Moi j'aime de tels officiers. Très compétent, très intelligent, très stratège, au service de la nation. Azako Pesamibeko et puis Marambebele changé na Brazzaville. Depuis Général King Obami Itu a zwa bâton de commandement, Marambebele changé. Ce qui n'a pas possible contredire nga. Je suis journaliste d'investigation. Il y a Congo Mobimba, pourquoi pas na Brazzaville, ce n'est pas un péché à Rolobake, Général King Obami, tout à la Moussala Kitoko. Yé, Oazon Sala Moussala Kitoko, en tout cas, sincère félicitations à Yé. Kasi Mikolo na Brazzaville, so revandi Karamouké Boye. Ata, au branchaki, télévision na Omabe, et puis si retour na Bichach na Basinganayo, Koure Kei, il faut t'en raconter, DG Adoudanga. Donc, ceux qui Koure Kei na Brazzaville, ato tchaki singa ya salité singa ya malamu te kure kei mwa kusi kwa mwa sami ndako na bino il faut bien mettre Adoudanga. Non, l'ingénieur Jean Bruno Danga Adou azako sala musala na ye kitoko. Ce n'est pas facile ya ko simba père vandisa société énergie électrique du Congo qui tokompe malamu bongo. Nazako kote la été, mais c'est un ingénieur à ebi matière à quitter na terrain chaque fois ce qui problème ezali azali ko sala musala na instruction ya ba autorité azali ko sala misala na instruction chef de l'état tangu ba yibaka ba panneau to ba yibaka ba câble bolobaka ngote. Actualité Mikoloyo Bomoni DG Adoudanga invité na fête quelconque privé azako se divertir na ye azape na tango ya paix à loisir azako yemba na en tant que congolais en tant que mutaindu sape aleka pe na bu jeunesse et comme il isumu mututu batomite mabe bo comme kuna ba titre Adoudanga comme musicien, papa, maman. Mon conseil c'est un loisir.
mokonzi ako pema te bako invité te mokonzi na fête moko boye quelconque na bu jeunesse naye parfois azalaki ne pe musicien ayemba pe yembaka pe bien bino bokomisien mbala moko musicien bozo salir personnalité ya mutu au chef de l'état atie na place osala musala kitoko na bino bato filma anniversaire ya mwana mokonzi privé batini yo filmé te na téléphone au comme caméraman publia batitre ya lokuta ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Mwana mboka Syria Kobili abengisi mokonzi na ye na anniversaire molonga ni na ye mabe eza wapi et pour vous montrer que le DG l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou c'est un bosseur azamuto terrain akitaka passe ya population ayebi yango TV za radio toujours TV comme radio ngana tiki musala oyi wisiki chateau kende. Nous devons éviter ce cycle infernal de construction, destruction et reconstruction parce qu'on n'avance pas et c'est ça le cas que nous vivons aujourd'hui. Donc le temps qu'on est en train de perdre ici pour réparer la ligne, nos mamans qui vivent que du commerce de l'eau ou du ski ou des yaourts pour nourrir les enfants sont pénalisés. Pendant ce temps, ceux qui ont fait cet acte-là sont cachés quelque part. D'où je demande à la population d'ouvrir les yeux, de démasquer tous ceux qui font ce genre d'acte parce que là, c'est tout le pays qui est pénalisé. Comme une souka émission, Nabiso ya Mokolalo main libre Oyozali réalisé par Whisky Wishi à 4 fois réalisateur international Distinga Kassar avec 90%. Nazoya na Whisky Wishi na Brazzaville, Makambo Belé, to mona colonel Gimpela, to mona général King Obami, to mona Batebele, to mona boss Fidel Fidos Ondo. Pourquoi pas pe Nazoya na Oyo Mporo mboka ya papa Ochombe Tikana Vandisa mon capitaine Dimi Osema commissaire ya Oyo na Oyo kimia ezalaka total na Oyo kulu na zalaka te na Oyo calme le rôle na poto calme le rôle tozaki na paradis grâce ya ancêtre ya Oyo pe na niveau sécuritaire grâce au capitaine Dimi Osema commissaire d'Oyo, Kitoko, sincère félicitations à lui. Je confirme avec force la patronne idéale hôtel, resto bar chez James. Hein? Nalobi bien, la patronne idéale hôtel, resto bar chez James. Je confirme les boss Alenda, Forlan EM na Oyo. Les boss Alenda Forlan de EM kuna na Oyo na Robo Salarate. Je confirme le chef José Chono PDG ya Olengi 357 na Robo Salarate. Cédric Bikuta, diable. Cédric Bikuta, diable, je vous confirme avec force et avec agressivité. Tikana Vandisa, honorable exaucé Ibam, depuis na Jiride, kuna na Jiride baota la biso. Mais yozo boudé. Na Jiride baota la biso, honorable exaucé Ibam, député ya Jiride. Je confirme Julien Ikama. Je confirme Julien Ikama, Nguesso les banquiers. Je confirme Lucien Ikama. Je confirme Julien Ikama Nguesso, les grands banquiers. Julien Ikama Nguesso, les grands banquiers. Pékin, ça te confirme avec force et avec agressivité. Alors, quand on a Oyo, sur le Lingos Alibanga, na Brazzaville, le Lingos Alibanga. En direct, il y a Pékin, ça, les terminateurs de la presse. Foro Lukaka, DJ Jaguar, X-Pro, très professionnel. Kounana Oyo, Pena Brazzaville, le refouillé, peu rapidement, au monde Chico fait de la main d'or. Kounana Nkombo, on retrouvé avec Impact na idéologie.
Bon séjour na mikili ya poto na roga roga missile le chevalier le seul leader au alongola sonya ba musicien nyonso ya Congo Brazzaville na libanda ya mboka. Bon chanteur, bon compositeur. Ba musicien boza belé en tout cas na robo ya binoté. Na baino na roga roga na bandeko nyonso to tchaka poids avec impact na idéologie. Nazaro ya Brazzaville kuna avec impact na idéologie boyebi avec impact. Pegin ça sera Brazzaville bientôt. Kuna neto rosola to vani sa indusa ngana bino to kutana mbalasima ezako ya whisky ushia. Merci beaucoup na Gay Mamadou la bière de Lix, le seul la bière qui va habiller Jésus-Christ lorsqu'il viendra nous prendre pour aller au ciel. Na robot ça n'a raté. Son excellence Alain Akwala. Son excellence Alain Akwala, grand frère propre, les boss fidèles Fidos Ono Franck Esport, honorable fidèle Didier LB. Na robot ça n'a raté. Ahmed Yala, Ahmed Yala, Ahmed Yala, Ahmed Yala. Ceux qui osent à Brazzaville, Bobo Sanarate, Bobo Kenar, Hôtel Saphir, Hôtel Impact, c'est une idéologie. Torobo Sanara pété Exo Business. Exo Business. Sur le lingo, Otina Koli, Otina Mbongo, et dans Brazzaville, on a Kinshasa. Ok, au monde, Monsieur Eloge Akwala. Monsieur Eloge Akwala. Exo Business na Brazzaville pe na Kinshasa, agence moko crédible na le deux Congo, même na Pointe-Noire, qui est Pointe Noire, Maboko Pamba, au sali ba chana yo, au chen avion et ti Kinshasa, au yet nombe Maboko Pamba, Exo Business et pas ya Eloge Akwala, PDG Eloge Akwala, mon partenaire depuis PDG Eloge Akwala, je confirme avec force et avec agressivité. Le naro kenara Maboko Pamba boye. Na zone na 18 valises. Mais nous avons des fêtes à vous, il y a déjà l'exo business. Et là, j'ai quoi là, il différence. Agence moko très très fort et crédible. Whisky Ushia. Tout cas, c'est un bon pamba. Tout ça, un bon pamba. Mais bah, coller, on a mis sur ciment. Si tu peux saper, merci à Soukana, prophète Conde Paul Dominique, père spirituel Nangaï, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, mon moi. Mon tokaboué il a qui c'est que musala auto sala réservé pambate ngana ra flatter était journaliste et mbodi journaliste il y a pas pambate il y a flatter était nani loko na poche mutuko ya ngolo masolo pe mebi ya ngolo hermorope concentration na whisky ushi ya idéologie toujours il y a que sur le système pas mère et puis boye barake le terminator asilate toujours terminator en body na silate masalanga beje manda yebi mais tout est différencié. On a bien tout le balasima. Ezakoya, ceux qui na Brazzaville, ceux qui na Afrique du Sud, mais à Néo, bah des belé bobélé lio, petit ça royami qui était, na royami qui mais c'est la masolo moi akati, n'est-ce pas mon oncle le producteur en dollars Jérôme Otete, le producteur en dollars Jérôme Otete. Boni basango ya mastanayo, hein? Mastanayo wana. Masana wana Jérôme Otete. Na otanga kombote. Toleka.